Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Check Check Mama, Yasiba Mutombo. Alina ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona ba mbote partout place bozwami la kanona bino yeyo mwana muluba botama muluba ka sentiment on a profité na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na mon vieux Jean-Marie Mubenga solution hein na Bruxelles wana yo oza na ba problème na yo yé vraiment Adef Sarambongo benga ye mbangu Opé aux ala numéro na été contacter Darling Love na rocha bino balé à contact pour benga Jean-Marie Mubenga na ville ya Malines na Bruxelles pour qu'on vraiment solution pour y aza papa solution pourquoi pas na Georges Djunga au tete la ke mafumbe bambote na vraiment belé mon vieux toujours émission vous avez droit de savoir vous aka na droit ya koyeba lelo na émission na biso vous avez droit de savoir ezali kambu ya pasi pe mawa bandeko balandi eza na couple moko na Londres couple wana na Londres babalana na bango bazala bien babotaka mwana bango moko ya mwasi aza na 3 ans bandeko balandi mobali wana azaleka na leki na ye moko ya mobali babota bango kaka bango mibale wana vraiment tant azali na poto vraiment souhait na ezala kaka ke abengisa ndeko na ye wana ya mobali pour ka baza bango mibale to bakoko tika ita vana na bakini ndeko mobali ya proposer mwasi na ye naza posa na bengisa mwasi na ngai naloba mwasi na nga pito ndeko na ngai ya mobali ya awa po ti to vana na iti nzamba usunga ya zu musala comme ça que n'est pas tellement mwasi wana zala mwasi moko azala soumise ayokela vraiment mobali na ye andimi babengisi beau frère na ye wana ye aye papa na biso na maman na biso ba travaillaka na bango bakendaka musala mais beau frère tellement yaki nanu awi bino mo boyebi outi kina oye sikati ba pistonné ye akoma peke akoma kobima ti ba pistonné ye ma abandaki nanu kokengela nanu bébé na biso wana ya 3 ans ya mwasi wana bandaki kokengela vraiment soki maman na papa bakie musala okende azuye na crèche après aye na ina ndaku kaka bongo ok ndeko na biso wana ya mobali akoma à chaque fois akomeka ko violer mwana omona pena zo tchaka ye misapi ambo skizenga pona terme achaka mwana wana 3 ans misapi souvent maman na tongo abongisa mwana so eza ke azo sokola mwana zo banga on dirait ils ont capacité en tout cas a cheki vraiment iloko na idée te yaka nisi peut-être amemi pe mwana na ye pe na hôpital te loko te ande ko kipe na été msuka ba caprice bana ndenge ka ezalaka si ndeko la biso mbali amoni ke misapeza mukie ndeko la biso vraiment aye ko violer mwana wana ya 3 ans bandeko balandi maman ye kokuta mwana lali na chambre fièvre jour anga ute musala mais tonton la biso wana zala kité aye akoti mutu azate ayo kuta mwana vraiment fièvre ko aye amema mwana bo mwana zo banga abandi kotala mwana makila vraiment ko ndeko mobali atikali ko yate mukete mobali aye butu pene ko kindeko mobali aye te lobi na tongo et comme on s'en est monde comme ça bi darling et benani penanga na mobali na ngako ngako mo résoudre mobali na ngani muta violer mwana yo ou bien to ba idée ya seme ki na ngatongo ka penako ba garçon balata bonzambe trop na kin vraiment za la frère en Christ tant bolo ba frère wana idée wana za quitté tonne ko zela ya po to yeba nini e komeli mwana ndeko mobali lobi ya ye azolo bakaka eloko moko tusko finalement yo ne mutotika kana mwana na ndako comment bakoki ko violer mwana yo oyebi te bandeko balandi mwasi alobi na kokoka te fona kende kofunda mwasi ake kofunda na la police na ndako bazakaka bambali papa mwana na papa leki ya mwana abengi ndeko na yo yaya na ebite loko nini ezwaki nga soki eza bamvutima kaka nde bato mokili bakoma eke soki asali likambo ezalaka bamvutima bandeko balandi ya Congo Check Check TV oyo eza bamvutima mais
bomba ngai mwana mobali wana na bolingo ya ndeko na ye avandisi mama na biso alobi non ndeko na ngai mobali abeteli ngai abi ayebe eloko nini ekambaki eta viole mwana asengi bolimbisi en tout cas ngai nalingi te kokeye mpe kolobana na polise te malgré tout déjà sofundaki koloba so na la polise te obomba ndeko mwasi abi darling tala nanu mibali ndenge bazalaka makambo mabe mutu oyo malgré tout aza ndeko na yo ya mobali mabebisi mwana na ngai ya 3 ans ya mwasi avenir à mwana nayebi te nayebi eta dame na ye te nini te nazoyeba te vraiment nasala nini po mobali na ngai lobi soki nakomisi na dénonce ndeko na ye ngai na ye libala esili Jerry Kobetox na sima caméra soki oki kofongola balandi nyonso ya Congo Check TV bamona bainvité na ngai naza na bango lelo na plateau tozosala na bango analyse sur lisolo na biso ya lelo mutu na mutu apesa point de vue na ye mpo ndeko mwasi azoyeba te asala nini mpo mobali abi soki odénonce ndeko na ngai kaka bana la police ngai na yo libala eza lisusu te nakobanda na Fal Artiste. Fal Artiste, bonjour. Bonjour darling love la canon, c'est-à-dire moi c'est Pembe, moi c'est Taï, moi c'est Bobo, c'est-à-dire je tiens et puis à saluer directement notre boss, notre big boss, c'est Papa Sible, c'est-à-dire leader ya Pembe. Tellement Fal Artiste noir au niveau différent avec les autres, notamment Cambo. Je crois qu'à la baffa on tout besoin de temps, on a Congo check les mois temps. Parce que moi moi déplacement pour l'instant dans zone. C'est parler l'onde. On va essayer de décortiquer si j'ai on de qu'on a vu ça ça mi musique ndo qui na ya live. Merci beaucoup toza pena Blandine Bendo vraiment bomona ekala bafan bakomya kotuna nga yango darling oswani na Bendo obengani eto nini non darling azaka rancunier te ebaka toujours kosolola malgré tout nazala nga na mbongo te nazaka toujours na sous les bambous pour sous les bambous nde makambu mais relation vraiment na soigner kango. Bonjour Blandine Bendo. Ah bonjour darling la canona. En tout cas fan nanga j'agent ka bebana darling bana mukilelo tim kile kusukaka je mette ko bebana na bela kinde na bela ki amondo mona nga disouté papa sibu mutombo donc ngayo de retour ko ba fay nanga ngayo de retour Bendo de retour kwa ngayo na chali quoi. Merci beaucoup Bendo, j'espère que lundi les solo na biso ndeko na biso ya mwasi ya pesi vraiment alobi pour aider mutu soki aza na Afrique obengisa ye na Kinshasa eske eza mabe to eza malamu a aider ndeko ya mobali na ye mobali na proposer non fona bengisa frère na nga po to botamika biso mbale ya kotikala ye moko tala kaka bobotamaka bozaka bino mibale to ba akokate avana na poto ndeko na avana na Kinshasa alobi non ndeko na nga fa ya amen ndeko na mobali ya komi aye ko violer mwana na bango ya 3 ans ndeko mobali ye moko abeteli ya na ebisolo tongo komi ke makambo komi ko yinda na maman on a déjà que kotika déjà plainte déjà dans la police allez no papa leki abetili solo allez papa na biso wana lobi ke soki omeki ko dénoncer leki na nga na la police en tout cas nga na yo libala esili ko simba lisusu te Fal Artiste noir na kobanda na yo j'espère que oza parents oza na mwana la tango nanu mais quand un peu non ko sala analyse mwana na yo ya mwasi basali ye bongo est-ce que oko réagir bongo et pas yande ko no ya mobali analyse d'abord et pas ina. Merci à Liboso, merci pour la parole. Ritz la canon à Darling Love. Déjà, il y a Liboso, il s'est passé. Pour tout le monde a vu ton Ngaïna Yuna, carrément. Toujours n'a pas si mon robot de quoi ça, les bêtises, mon bako, ça la moto na vie. Puis à ça, la pas nani. C'est son frère propre. La personne qui a le temps, il y a on a payé mon robot, il y a ben Dieu place à ça. Pour que demain ou après-demain, vous allez évoluer, vous allez m'amener, et ça peut être la fierté à la famille. Mais dans la place congolaise, dans la place congolaise, c'est maman B. Oui, après sur confiance, vous y a bien, vous avez bien, vous avez l'autre côté. Vous avez l'autre côté, vous avez la crèche, vous avez l'autre côté. Maintenant, envie ou en soif ou en il y a comme ça la bêtise, moi, il y a frère qui a 3 ans. Et où tu vois puis ndeko na biso mobali ya pesi grand frère na réseau alobi ke eza ba envoûtement yebe loko nini vraiment ezwa ki ete là non moi ba envoûtement mususu ko okola ta envoûtement sali bêtise bêtise autant comme grave
tu finira toujours par osenga ba pardon. Mais singa penako pardon ndeko nanga sengi ndeko na mobali wana chenga eza inconsolable tim ko vida nga okufa elko zo kisingelo mona mutema dès que no mona mwana nga so na talika yo image wana ezonga na mutu et puis obangi na opété parce que ma femme a 8 ans que non fona que ne porter place dans l'état bakanga mutu asali boy aux 8 ans ya kosolo nanga en face que non nga na sala ki yango courage wana on a poso bomba mutu ngo ya otala toni tel degré congolais mutu amabe tel degré biso na biso ba congolais to lingana et to lingana te et puis tu as fait ça chez qui chez ton frère na famille non ba olobani so abeta ki o caresse lo na ki te vieux wana asala ka boya ki para biso te mais azu volonté na yé conscience na yé alongolo na ki na memo na Europe récompense au PC yango wana ayaka pasi na mari. Merci beaucoup Fall artiste noir. Blandine Bendo, Olani Ndenge Fall artiste noir a sali analyse selon ye a lobby vraiment. Ce qui ne connaît sali moi na eli kamba bonga ko ki ko limbisa yete. Blandine Bendo attend que moboti analyse d'abord et pas na yo comment na ndeko ya mobali na yo asali moi na yo moko bongo. OK, moi si on a zamte amabe. Amte amabe. Azamte amabe par rapport ya dès départ alingaki petit frère mobali na yete. Alingaki ete toke malembe alingaki ete na ndenge nini parce que azaki na kini mobali ya bino fona bengisa ndeko na nga ya mobali soki pa azali mwasa mabali nga telemela mobali na ye prévenir l'accident violaki mwana ye asakena akela mwana na hôpital oui mwana bakendeni na hôpital to mama yako okuta ye na kati ya chambre mwana za fièvre makile zobima kenene na hôpital ndeko mobali jour ngo alala ye na ndako te kolala na ndako ya problème te ça bimaki na ye parce que na hôpital abi ke mwana ba violé oui ba violé oui mais ce que mukolo mwana pour mukolo mwana za papa papa lobi batika yango parce que moi je funda poani mukolo mwana ba batika yango so tika yango te na kobenga no libala atika est-ce que ba grandeur ya mbolo ba na yebi po makila za njoka mwana wana mbolo ba mwana ya bébé na 3 ans pendo tala moi makila wana eza moi cité na kati ya mwana wana makila moi sezati eza makila ya tata na tata leki hein oui donc toi tu permets que no ba sala pas mwana ndeko na mobali bongo puis loka bilo za la famille mais na ngo makambo te ah oui oh est-ce que ça sala ngo est-ce leki wa mtu sala ngo ba tata mso ba vila ko bana bango est-ce que vous avez vous attendez ya ko dire bolo mama e mobali na lobi mobali na lobi tika so tite wa beono libala tika te mama eza mwana e moko ba viola ki mwana e tala moni ba viola mwana ana eza papa leki la ye moko tika na o mais Blandine Bendo ko violer mingi to ka ba viola bango peut-être ba oyo bazala na chance ya ko passer vie ya bien baza muke o na spatikali avenir na bango bebaka avenir eza na ngo bien et bien baté bendé eza na ngo bien moi si on a fait assez bien le papa na ya maudire déjà darling est-ce que bana boni maman c'est ba ça ba testa dé na mabale au moins bana mususu bana ba locataire bana ba ko pas pendo parler là on comprend au moins bana so ba bimana bana ya papa ba kilo bazali ya papa kilo bazali est-ce que nous tous avons un esprit na biso totambola nango angelo ya batu ya mukie oyebi o semaine na bon mon angelo ande satana ah tata ni na mo après avoir mutu asali via ko sana kino ke na poto moni mo tamuki ya trop sali bêtise afo ovani ko balimbisa yo mais tata boti bi atika boyle ki na samba zonga na mukie sima avant de konanga wana aya kini nazo ton sur na mo sinanga atasi ki na maman moni tuzakani balé de konanga foya yo bi ke no mo sona azolinga munde ko mbalite so alinga ke te nga permettre ko te andi mayo vana kata ndako wana mtabengisa kizaki confrère maman attention moi ça boya ki fa pardon fa uta grandeur wana te otonini darling yo solo baké oui mon garçon sali mabe oui c'est bon pour mobali na ye papa ya mwana wana na confrère na petite frère na ye baka ba to ko mbale opoti ba mbala mona maman ne mona tata na ye ndelo bi ke fa violer mwana yana mona poto ata 10 ans de prison 5 ans de prison so yebisa ngai papa basa na kinia ba oloba nini ke grand frère akangisi leki na ye c'est ça grand frère akangisi leki na ye apesi 10 ans problème na famille na 10 ans on a prison bando bete chaque jour et puis nous bete chaque jour on a fait pas commissaire non puissant après comme impuissant on a yé na vie na nga ata na kufi
akufa wana yo siko grand frère na lobi batika leki na ye c'est parce que c'est une basali répétition na ye te pour le terme c'est un imbécile ko permettre ko bongo to mama pe yo po na kasaki aye poto azaki nani aki bonne na bino ozoki ye bonne po kenda musala kenda tika mwana na crèche to la ko mwana ozoki ye bon mwana musala na yo ke yonga po 18 kanga motema po mo luka ki yango kanga motema mama soki yo ke bisa sekendo seke bana ekufi eza bongo darling po mukolo mwana bitika tika na haut na mokili na mokili o libala ezaka ya mutu wana so libala ekufi na mutu je prends la dame comme ma soeur alors ba baby selinga nièce na nga no permettre ngo te na yo famille mobali wana aussi longtemps bo trouver nièce tom si ya famille na biso solution te so nga ndo no biloko mosa na poto tondo bunda chaque jour ye pesa mutali boso te te batata misusu ba pardon le mot est très nécessaire te batata misusu ba diverger ba na bango ba viola ba na bango mais ba ko violer pe wana abotina mwana na ye moko abota batu mingi basala bon tobi ke bato ba loge nde basala ba biloko wana papa waza normal abengami na kombo ya papa oh le tendresse dit binga papa pena ya pe wana ya pena ya munene wana est-ce que papa pena ko violer moi na papa nyes ba coucher ba na mo ba ta science te so beza ngo normal eza ngo na loi na te eza normal toi je permets eza normal tu permets ce que non papa mo wabino mo na yo permettre ngo voilà o makambu oui au moins ce que wabino ba to ton so baby ça ba réputation ba to ba sala maman boete yo permettre ngo c'est que peut se comme le ça ni mobile no te un homme makambu mwana ni mwana papa yaka makambu to limbisa na biso pomba sima ba asala te c'est ça ndeko na nga o sali ngo bonga ndeko mobali ko solisa nga te to solola. Merci beaucoup vraiment ezope ça passe bino bandeko na biso bozo out Afrique bozo yaka na poto yango zo mona lelo mona ndeko mususu azala bandeko belé en Afrique mais faut que la bango mbongo to asomela bango lupango bavanda awa na Afrique mais na poto komate quelque part bandeko na biso bazaka na raison po bato bazo uta ba Afrique bazo sala vraiment ya mama bebele comment moi na 3 ans yo comme na niveau ya ko violer moi na 3 ans o le bit tendresse divinga okoyoka guni ata kutu souci yango ya kolongola ba mampuya wana na poto to yoka citer ma vitrine olinga o solo la na ndeko na mobali obi ya na okaka vitrine est-ce que na koki pe kokene na kuta na ba na ndanga bien bo solo ko ba master olinga longola ba mampuya eza te ko sali on kaka ki o violer o banda déjà nanu ko meka na misapiti pena ya ko senga ke non il faut pena na meka vraiment. Et puis c'est vraiment pas si ma casse, comme nous avons déjà presque fait une émission à Bisso. Pas l'artiste noir, conseil nos opérations en couple oyo. Pour Bisso awana. Émission vous avez droit de savoir na analyse dans l'émission de tout ça là vraiment to panzaka batute. Toi rende ko bondisa. Conseil ni vraiment aux opérations en couple oyo. Pour papa na Bisso lobi soki maman ameki ko koma na niveau ya ko funda. To ayoki yango epai ya mu. Yena ye libala esili. En fait, merci. Moi de la fin n'angeza kaka ndonga. Si toi tu permets ce que baby solo moi na lokola aza leki na yo tikiye ba dénoncer te ba kanga ete ozo banga to musu famille ko mona yo sali leki no mabe. Siko o leki no sali wana parce que famille moni yango. Point d'interrogation. Mais bango kenon des ana mwana yo azaja semena na mabe yo mwana no mutu mwana bandiki ndumba avalanche parce que ndumbe utezo mwana na izo yebana te c'est par rapport à blo moya boy mutu mwana sala ba vine ya kisanga nzoto na mwana muke c'est moi son etikele ba mwana et puis yo tata responsable tu prends le tas d'exemple que non moi sinanga sur le donga non libale kufi bon mais habité wana foyer na bino selon nga pena dans sa catégorie je crois nga nande ko mobali wa to sorate ato nande ko nanga tana kufi ko yate ata yo kufi o mona ngate et pour nande ko nanga moi si merci parce que tu étais vraiment strict ya yo mobali non OK na l'état continue bongo so mona simbe dans ngote mama mabale ezebele tu prends ton enfant zonga na pas na bino avec le temps zomba pambolo tu risques un jour au bout de ce deuxième mois ou bien troisième mois
bon ça le koana ozonga suka na erreur aussi que non article le koana ngote et je crois merci na ba auto ba ton la nanga moi c'est pas l'artiste noir numéro nanga contact pour na ba ba temps ya ko solo nanga en face pour na ba temps ya ko solo nanga vraiment direct donc mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 98 53 959 plus 243 89 98 53 959 et puis comme Facebook nanga eza Fabrice Iba. Directement, je vois derrière la caméra mon vieux Jericho Betox. Et pour la personne qui me salue en passant, et puis à celle que j'aime beaucoup, c'est Dibinga de courte jambes, la charge kilo, il y a Congo, on a Bisso. Et puis Christian Avantage, mon abanda les solo, Yamboka. Merci Nayo Bendo et puis Nayo la Canon. Merci. Mon boss c'est Sibo, mon leader, et puis Naébité quoi. Naébité, vraiment sur le leader. Merci beaucoup, Fall l'artiste noir Bendo, Fall l'artiste noir. À conclure naie pour na bisolo na biso abi vraiment maman na biso aboma na libala pour eloko ndeko na biso mobali ya sali eza kitoko te mieux vaut a dénoncer mon mbali wana boma na libala pour akoki kovanda na libala moko ya bongo te conseil nini ozopesa pour to conclure analyse na biso conseil nazopesa pour ndeko nanga mwasi likambo de se yaki et c'est l'équipe nanga c'est l'équipe fanda na libala na o ebi pour tout le monde ezala kati pour tout ça ça 5 ans pour 6 ans 7 ans mwana mwasi babali yote ya utuli ya kanga kalibala no isa makambo iloko balibala ngwa mukolo mwana moko bitika tika aza mwana ye tika na yote me kufana libala na yo soko mona ko bomba libala na yo mama etali yo soka ni soko bala lisusu ko bala na hote pona poto na bala o conseil nini ozopesa na bandeko ba violaka baza ka makasi ya ka makambo ya ka makambo na ba ofero bana ba ya ka makambo ya eno ka makambo suki wana na simbo papa sibu mutombo bendo yeyo na pesi tendresse dibinga pesi mon vieux Jerry kobe top mon vieux quoi kamiende dans mon soda Jerry nga mon général etumba Jerry ya koluka Jerry na problème na yebite na ba fai na nyonso botu pa ngai ngayo nazali ja na sona na darling love cherche to swana ngayo nazana ngayo da des retours quoi check Congo check ne makambo konka la numéro na téléphone plus 243 09 54 46 64 84 yango pour ba fan na ngayo. Merci beaucoup to comme vraiment na suka ya émission na biso ya lelo on de kona biso ya Londres pesa qui biso vraiment po ezopesa pasi pe mawa kotala papa vraiment ba violer mwana na yo ata kutu yo mtolingaka ndeko na yo mingi papa na biso na mekano mpe kuna no koloba na yo eza pasi po bobotami tobotamaka darling ana mutema na ye plasma ana mutema na ye Jerry Kobe Talks ana mutema na ye Zak Mbaya za na mutema na ye toyebi te yo monika ndeko na ona elongi msusu nenga violer mwana na wana bino bomona okana musuni peut-être aseme biloko ya mabe na kati ya nzoto ya mwana na yo wana yango ozomona lelo bandumba bazokoma ebele omona mwasi moko boye aza kaka alingi mobali oyo atiki eza par rapport ya basemence ya mabe ezotikalaka na kati ya banzoto ya basi mpo anini okushana mutu moko boye oyebi ye te vraiment epesi mpasi makasi papa na biso luka bobongisa parce que biso topanzaka te na kokolobaka atike na ndeko nanga mwasi boma libala non libala eza mpasi libala oyo eboti mwana eza vraiment mpasi mpo ekabwana soki bokozwa bozwa solution soki ndeko na biso azomérite ata soki okokokangisa ye te ezongisa ye ata kini mpo ata na poto wana vanda lisusu te mpo oyo asali oyo lobi akolongo na ndako na bino akoko ye akutani na mwana na nzela to nini akontinue kaka toujours kosala babétise wana eza kitoko te na profite encore napesa mbote na mon vieux Jean-Marie Solution vraiment soko olingi vraiment odefa vraiment mbongo za ba problème moko wana na Bruxelles wana vraiment contacter Jean-Marie Solution et pourquoi pas na mon vieux Georges Dungo tetelake makumbe bambote na vraiment ebele honorable Papi Nzila na France. Merci beaucoup na assistance ya Tendresse Dibinga la sirène. Merci encore na Jerry Kobe Talks sur la caméra. Oh sali lelo intérim ya Metitima vraiment Metitima zui moi empêchement ma tokutani na émission ko ya check. Congo Check TV
Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina Yese Na Congo Tek Tek Mama Yasiba Mutombo